tindika bosolo na bosolo to mesana koloba mwana mboka Ange Kachila azabongo mongamba na bino pona koloba bino mayema koleka na mboka ya Kongo na bosolo tozawa na kosala mosala penza na bosolo elongo na bino tokosala penza makambo kitoko pambate biso ndeba ya bino pe ya biso tosito mesana kibonde kona biso motako kata zate mwana mboka Ange Kachila mesana bongo kopesa bino basango na ndenge ya bosolo basango obolingaka pena ngonga obosibo mesana na mwana mboka Ange Kachila ba reaction na bino makambo na bino mituna na bino WhatsApp eza wana pona kobenga na za wana pona bino pe boza wana pona biso. Mbote mingi na bandeko balandi Tindika television na bino nyonso bozwi nzinga to libaku ya kolanda masolo na biso ya Tindika bosolo na bandeko o bazwi penza libaku te bokoki ko partager bango pamba te masolo ya boto bombaka yango pona biso moko te to panzaka yango moto nyonso ayeba ndenge nini mboka na biso ekokende lolenge nini to koluka to bongisa mboka lolenge nini to kobundela mboka na pesi bino matondo mingi yango esalaka ete na pusanaka pembeni ya bayimboka oyo basi bamesana to bamesana kolobela mboka to kolbundela Kongo yango esalaka ete bosangani na biso pona kubimisa to kopesa mwa mayele moko boye po ete tokokaka te biso nyonso na bayo bakambaka biso na biso nyonso tokokaka te mwa moko utaka na mitu ya bato ndo esalaka ete mwa bokasi wana yango esalaka bongo ngai Ange Kachila na kitaka to okende koluka bayo bamesana be kolamba bilubu to kosala penza masolo yango tosalaka be masolo yango na bango mwana mboka jipika bosi boyebi ye Kirikou tosupi to mesani na ye mwanda mu awa na Tindika television to pesi mbote pito ya mbio malamu. Merci beaucoup madame. Ngape na pesi mbote na bandeko nyonso tu ba zoko zoka occasion Olanda nga na Tindika bosolo parce que eloko leki vérité zate mbote na bino na pesi merci na bandeko nyonso tu ba komela kingai ba oyo ba encourager ba oyo ba comprendre pe sens ya message oyo ngai ndeko na bango Jean-Paul Katota Kirikou naza kosala pona mboka na biso puis na yo moko merci pour l'opportunité comme d'habitude toza wana pona koloba oyo eza koleka tope oyo ekoyaka koleka pona mboka na biso Kongo mwana mboka tokosola penza masolo oyo eza oyo ningisi mwa mitu ya batu pe kokamusa batu ya liboso tokobeta masolo ya visite ya ba episi po ba Abbé Cholé akenda kotala bongo nani ndeko Vital Kamerhe ancien directeur à cabinet ya chef de l'État Némi Moulania akenda pe kotala ye asuki wana te nandeko mususu ya FCC basali lokwa mwa lisanga FCC na bandeko na biso ya babe basali mwa coalition na bango pe pona kocha mwa kilo epa ndeko Kamerhe nelo nde kozape mwa masolo yango tokosolola yango pamba te yango nde moto ekobouge mboka yango moto ekokamusa batu boni église azalaka na katikati ya batu mais église akomi mopanzi église yango lobi atambolaki mpona Kamerhe ayibaki mbongo 15 millions lelo Kamerhe akomi saint mpo bakateli ye na bambongo ya leta tokobeta susu masolo oyo etali bongo ndeko na biso Ngobila oyo akambaka ville ya Kinshasa na Silvano Kasongo bango pe bazosala pe misala pena na ndenge sengeli te pamba te bakolanda pe mibeko te il faut batalaka pe bafandi batalaka pe na bamboka bapaya ndenge nini masolo yango ekobaka tokomeka kotia mwa ba point na kati ya biloko totangeli bino mwana mboka ya liboso visite ya bandeko na biso Abbé Cholé mususu ya Némi Moulania mususu ya ndeko moko ya FCC na Bosani Kombo. Merci beaucoup ndeko Ange. Je crois na lingana bakisa mo muke na meni na yo message nini pe na memedi ba congolais lelo ezape okotisa yango parce que biso toza église toza molimo à chaque fois on passe à la télé tuyaka na mo message tuyaka koleka na TVT pona koleka ko sepelisa bilongi ya bato bazo kotala biso te je crois la fois passée to sa une émission na ebisio moi je réponds toujours na deux volets partie A na partie B. Il y a liboso soki nazui partie A, il y a visite. Et bandeko onyo surtout bake kotala Vital Kamerhe. Oui, c'est normal. Aza mutu, aza congolais entre parenthèses, aza prisonnier, oyo aza na droit ya visite. Ata aza mukanga mais aza na droit ya visite, aza na droit ya kolia, aza na droit ya kozwa mupepe. Bake kotala c'est tout à fait normal. Tout à fait normal.
Oyo ndeko oyo balingi bapesa ye grâce présidentielle et pas chef de l'État. O asali 20 ans na bosa ni kombo Edi Kapen. Asali 20 ans. Basambisa ndeko wana te. Ya zalaka pe na ba droit ya visite te lokola ndeko Kamere oyo kala mingi te sali pas même une année. Bandeko na biso ba évêque batambola ki pona koyebisa tata Mokambekolo ete nani directeur à cabinet azozwa misolo azwaki 15 millions ezalaki po baluka Kamere to babande koluka chef de l'État wana nde mutu na pamba tenga ekamusinga. Oui, na osenga yo okitisa mo mutema muketa ona lobike ezolekelanga pamba te bato kotala pe kuna bazalaki ebele bamona nsemi pe bazalaki mito banda osala bien te so ezalaki pe ye pa azalaki abangaki kotala ye matali eta ye kotala ka ndeko Kamere o bango bamarchaki mpona ye ndeko nasilisa no parti A naozwa parti B zala vraiment mutema wana ezalaki mpona tia omungu elobi baye kotala yo aza mutu yango natali bato ebele mpe na bakanda ye bazalaki bongo bato ebele baza kuna na makala ti sikoyo tokosenga pe nga na osenga pe na bandeko bakendaki kotala Vital Kamerhe basala pe visite mususu mpona Edi Kapen mpona bana na biso mususu ya bakulu na baza kuna mpona bato ebele baza na prison makala wana eza logique oyo ya ngai na point B na olobake mpona kozonga sikoyo kote yo ozali ntango ngai Jean-Paul Katota Kirikou nazoyebisa bandeko bazolanda biso nayebisaka meme yo ke complot ya Congo blocage ya Congo evandi na église catholique bato bandimaka te madame blocage ya Congo pasi ya Congo evandi na église catholique na bandeko na bango bakimbangiste na église de réveil soki na bakisi mwa muke na baprotestant parce que baprotestant bazolinga kokota pe na Jacques catholique soki na ke mwa muke na batémoin de Jéhovah parce que bazolinga kotémoigner oyo bango bamonaka te oyo bayokanaka te mais wana eza makambo mosusu olobi awa ke lobi catholique amarchaki mpona 15 millions lelo ake kotala moto abelelaki soit disant moyibi lobi l'état confirmé kaza moyibi boke kotala ye bosololaki nini eza makambo na bango me nga nazoyoka kaka pasi na bandeko bazokolanda biso sikoyo to baoyo baza kovivre na Congo mpona Faci azali likabo moko mpona Congo sikoyo mpona kolongola Congo na pasi nde nalobaki akokutana na bitumba ebele ya ndenge na ndenge mais Nzambe ifo kokisa mission na ye madame lelo oyo soki shole papa na biso papa mosali na Nzambe shole ake kotala Kamere na kasho mais na prestation ya serment ya président de la république ayati balobaki eza invitation eza convocation te bakoki koya to bakoki koya te mais lelo oyo akei kotala Kamere oyo azalaki na sima ya chef de l'état na aire ya prestation tango chef de l'état akweyaka nde tolobaki balingi baboma chef de l'état na scène complot ya baéglise complot oyo eleka mokolo ya prestation serment baéglise ebandaka nde mokolo wana mais madame tozoloba balingi ebima na munoko ya baprofete oyo bayeba me ngai naza Kirikou Nzambe apesaki prophète na biso asala masuwa atalaki milangwa na ete atalaki ndenga azate abaki Noé tongelanga masuwa bato ba minimizaki Noé muta bakwiti Noé lelo nga pe Jean-Paul Katota Kirikou na okoloba na bino que président de la République Félix Antoine Tshisekedi akoki jamais kosala la église catholique lokola religion na ye akoki jamais kosala la église kimbangiste lokola religion na ye soit disant prophète abanoa akoki jamais kosala la l'église de réveil oyo bimi matembele awa lokola religion d'état na ye aluka batu oyo babundaka na mundele bakitawaliste baza wapi ngai na ebisika bakitawaliste bazali bapesa solution na makambo bakitawaliste si babengana ka église catholique kala po bakosaka biso liloba ya Nzambe bango ne ba ko seme trouble oyo lobi okoyoka bango bakekinga kati na laki yo lelo lobi okomona abeshole okomona bango bakekinga kati ndeko loko nyeko lakisa te déjà basi basangani pa mate ba esi biso balobi déjà FCC na Senko basi basali coalition na butu siko kosa déjà coalition na butu déjà kinga kati fongami déjà te madame yo lobi na butu ngana lobi na moi
tokomona abeshole akekinga te akeko pesa Joseph Kabila kabange mbote toye toluka ndenge tokosala likita po tobenga na Félix lelo Félix aza bloqué na ba religion lelo Félix ayebi yango même soka zo loba na bango te na entourage na ye Félix Tshisekedi le blocage ya Congo eza religion yango ngana osenga na chef de l'état kozongisa nanu ba église te kondima pression wana te ko signer te tokende nanu boye yamba biso yambanga na memayo esika bakita waliste bazali bapesa solution pour na Congo bafongola yo eloko moko ya mukie soki au CD na grimace oui problème ezate mais yebaka nzamba pesi yo mission munene parce que tu représentes 4 chiffres o ezali 4 évangiles de Jésus-Christ o ezana mibeko mi balé olinga moto olinga nzambe Félix Tshisekedi kombo na yo ya pamba soki ngana ko yekoloba muke o nzamba la kisanga pona yo kombo na yo ya pamba ezana 31 lettres 31 lettres wana soko sali 3 plus 1 ça fait 4 4 wana eza ko représenter 4e tribu au pouvoir 4e tribu au pouvoir eza tribu luba o eza kaka na chiffre 4 chiffre 4 wana yango memi biso na 4 évangiles de Jésus-Christ 4 évangiles de Jésus-Christ esangisi mibeko mibale olinga nzambe olinga moto oyo bolingo oyo ozanango mais bazoko étouffer yo mais moi je vous dis en face na bandeko nyoso to ba olandanga sikoyo botala loxité botala mukiete botala âge. Je peux faire autre chose madame. Moi je peux faire autre chose. Dans sa cabine, je suis beau. Je peux faire autre chose. Mais dans une punition ya kokende koluka vérité place bomba mina ye nazolo ba vous minimiser. Même ba o baza autour ya chef de l'état, ba on a mon pasteur Guili, je cite les noms. Le lot na yepona tanga ba kombo na bino. Pasteur Guili j'ai appelé plusieurs fois. Pasteur Guili au l'extérieur zanan, zelana. Merci. Pasteur Guili zanan pour que l'extérieur me pesa rabat ba audience okuta na chef de l'état te mon amour. Ba lobi l'union fait la force. Natala ki na TV na yoki ndenga za na pension ya Congo na bina benga ye na associé na bitumba o biso toza nango parce que mungongo na ye pe pesaka. Fou Moussabata, il est conseiller en matière culturelle et religieuse du chef de l'État. Je le vis. Tokome là même collège na bango. Sylvain Moutombo, ministre de l'Intérieur et ancien combattant et défense. C'est mon vieux, je le vis. Même si il est ancien combattant, babundaka pour l'indépendance bango ye. Solo là na bango. Baseka. Ministre de l'Intérieur. Na kome là ye. Présidence de la République, directeur à cabinet au Bakanga, malgré blocage ba lettre na biso. Mais c'est pas important. La démarche doit continuer. Mais les dangers arrivent. Nous avons un chef de l'État qui a la confiance même. Il y a stylo na yote, tu es seul. Ponga inzamba tu es entouré de serpents. Chef de l'État, j'ai dit. Le quoi bolingo tobanda ko loba sikoyo. Ngai nzambe alakisa ngai Félix alinga yamba biso mutu a bloquer à sala interface wana. C'était Batouya INC. Chef de l'État, Nzamba, la Kisinga, entourage na yo, il y a plus de serpents. Yo zana est. Et c'est comme moi, il y a entourage, no, bazana ba rose christian, bazana biloko mike wana. Ozo ko boma développement ya Congo. Mais le quoi bolingi to loba, tokoloba, mais boye ba ke secret. To biloko musu to koloba ngona TV te po na sepelisa bato bazolanda ngai. Tuana posa ya kukuta na mukonza mboka lokola batu musu balobi baso luka mbongo balingi chef na ile inaibete madame soki lelo toke Félix ayambi biso nda pesi biso ndambo ya Congo to bongi na ola lanzala na olia so ina lie mais na ocha ba condition lokwa bolobaki ke to luka mbongo ngana che ba condition na kokuta na kana mutu mususu te à part Félix Tshisekedi depuis de deux pona ngai na mema Félix Tshisekedi esika secret ya Congo evandi na proposer ba condition total asiko nanu oyo siko boloba ki soki tozana yango pa comment les Congolais ne peuvent pas être sérieux. Le chef de l'État a tué pesi yo confiance a tué yo fongola la porte mais yo komi po fongola la porte pona batu komo pesa ba condition. Chef de l'État tué wana yambaka ba courrier salela ka ye rapport bolingi ko sala rapport te bokomi conseiller ya oya komota mambo gilkiti komota mambo sport komota ya religion donc bulu yeke afachi nazolela mais nzambe abatela yo parce que Ngai Jean-Paul Katota Kirikou Nzambe alakisi ngai à plusieurs fois. Et puis le lobby, j'avais eu un appel, il y a madame Mokwazana Belgique, Anson Tumba, madame Ansile Mambu Nzemba. Nzamba alakisi Félix Tshisekedi ba sololi aibisi place nini Congo eza bloqué. Et puis président Keba na biloko za ko lia mikolo yo. Ba luki yo na ndenge nyonso mais nourriture na yo nazolo ba yango parce que za ndoto uti musika uti na Belgique.
na eko loba chef de l'état keba bazo luka mai ba empoisonner na nourriture wana to lobby madame Hans Mambu Nzemba azo kolela lobi Jean-Paul, mais qu'est-ce qui se passe na bisi nzamba zo permettre biloko mususu sala masiko yo po bandima omona ko ba ondima te nzamba zo permettre biloko mususu atteindre chef de l'état pour ezongisa bango siko conscient que nous sommes dans le danger. Mwana mboka to na banza to 6 mois étape wana to misko to kota na o esusu ko tungisa ba congolais to utaki ko ka makelele ya ndingo na biso premier ministre asala ki bena moi désordre mais ko tala pele susu na ngambu ya la police ya mapinga moto akamba ka la police o achaka pe su mbilinga mbinga trouble ndeko Silvano Kasongo en tout cas ozala musala mungo ezo senga fo zala na molongo mais misala ba ordre misusu boko pesa biso posa ko ya ko exécuter yango te pamba te uti na okana ndaku na yo oyena ngo ka opesi biso bosala ka pe moi conseil to pe côté ndeko Gentili Ngobila fo mona ka godin poi yaza akokamba province omona godin poi avant kopesa ka biso ba mitindo wana ekobimisa ndenge ni bosala lolenge chef de l'état ye moko tasa ya yambo mais avant lo balikambo alinga ko sangisa ba alinga ko sala conseil d'état pona ko sangisa ba mayele epesa mo mbilinga te na kati ya bato mwana mboka bande ko baleli kozongisa kashine kofuta mbongo kozongisa kashine na bato balata kashine to boite bokono ezali bato fo balata mais to yebi soki déjà ndeko Silvano Kasongo yebisi na ba policier te bosala mosala boye wana okotisi rebellion na kati ya mboka soki tokiti na victoire ya bomona lolenge nini ba roulage ba kokanga mituka mais siko tinda bomba kanga mituka wana boleli bolela pona bandeko na bino mais déjà kotindo ya tindi wana déjà danger zo ya to sala lisusu babiloko musu pona koyebisa bino ke danger uti na place o bango ba pesi mitindo wana est-ce que bako kozwa mbongo bakangi moto na cash ne bazwi mbongo ba pesi moto na maboko ya zana bank ba pesa pe moto na ba pesa mapinga ba pesa e ba futa mbongo e pana ye mais pour nous ko luka banque moko boye na ebite yo ko posta maele ni ponga na ko poser problème nga elekeni nga na ko tuna opeli kamboyo est-ce que ba ko zwa ko luka banque moko te ko lakisa bato ete toke na inde pota musa ko kimandako ko tambongo mtakoti mbongo moto alobi ete na futi mbongo ekei na leta ete na futi mbongo ekei na pocha na libenga policier madame tout ça qui nous émission na ebisaki yo ba congolais bazana posa ya kosila na bato nyonso tu ya Kabila ezaka Félix nde muto azotia mwa mai na vino nde baloba ba congolais nyonso ne sont pas d'accord na bato tout basala na Kabila ce n'est pas caché tout bomba ezako ezomona na misu balwa wana oyo lobi nde Ngobila alekaka alobi ke bauzala na bajan ya DGRK bakangi yo ofuti amande basaleli yo quittance lelo Kasongo abimina makambo ne Kasongo aza mutu ya Kabila ti Kabila mutachaki malgré za policier au sapo na mboka mais Kabila mutanomaka yohani Ngobila autaki yumbit atiki ba dégâts ayi ba dégâts ngonde ko na chosu mungo na munoko wana na lobeli yango te eza penda si je fona fanda nga mungo na salaka nde na salaka comme ça po motema na nga pe kita so na lobite na belaka fona loba likambo makambo yumbi kuna lisusu kuna ba obenga nga ça ne va pas ndeko ne o yatiki kuna ça ne va pas madame nazoyebisa Félix Tshisekedi liboke oyo maboko elembi kokanga makolo ekokanga ngote président bandeko ya président mama Marthe mama Mido yo mto mibengaka mama Marthe oyamba ngani ya mission na merci liboke oyo maboko elembi kokanga makolo ekokanga ngote Félix Tshisekedi baobundisa ye kaka po bayebi ke aolongola Congo place moko boye mais il faut ya liboso conseil des ministres comme na lingala conseil des ministres il faut zonga na lingala bosali ba rapport na bino nyoto na français mais discussion débat il faut zaka na lingala chef de l'état po ogangela ka bango bien au moins na français loko zo pesa bango respect olo o titoyer mutu o che vous olo lo batu o che vous yango zo pesa bango mutu makasi. Conseil des ministres, chef de l'État na lingala, ça va vous permettre que rapport na weke ndaka pa bakoko na ona mabele bakoko na ba pesa ko réponse adresse normale toye bien pour ogangela bango bien il faut que ça la conseil des ministres na lingala Ngobila ba général Kasongo madame tout ça on a victoire tala désordre za na Congo
nako bime koma soni ya obima na ngonga to koloba ba komeli biso ba lobi somo ba chauffeur bazoela ba volant na ba roulage ata mutu moko ko contrôler zate madame ebite soka cash ne batu nyonso basepela nini ezala biloko wana yango toboyaki na régime à 18 ans mais tango lelo eza tango ko sala mabongo kombe ko finga mayo ezaka chef de mais lelo yo nambande ko na biso IDPS na ngina rectifier bino moloko mukebolo bakateke 18 ans na bango basa te lelo to mona Félix 2023 to mona Félix to mona Ningo Bila Nina on va voir Félix Antoine Tshisekedi vous allez assumer boti que la chef de l'état ba discours wano basela ki Kabila ya mabe yango bomemi sous lelo c'est là où le mal réside encore ezo réunir bongo la chef de l'état ba logique madame lelo Congo eza na crise mais tala ba chantier mboka eza na crise wana mbongo te mais tala ba niveau ba immeuble eza komata ba immeuble eza lelo te eza ekalasie banda komata merci ezo continuer hein OK continue komata on continue pas mbaté ba chaki provision ya mbongo mais toi na crise mais toi na crise ki na bato bande ko gérer ngo bazaki de ba yebi ke rokoma na ngonga o bazana sayo oleli ya mbongo cash net mbongo cash net tango zo kende na banque te tango zo kende na maboko ya mutu po ba chantier continuer tote ponga no totikala ba pauvre tote to la ba réaliste te olobi wa bien bazokanga mbongo tofutika songo so ka songo zaina ba chantier na yesu kaki na fondation azwi mbongo ba cash net auchango wapi lobi na kitambo bakangaki 100,000 francs lobi na kitambo 100,000 francs cash net et que policier moko azui alongoli 20,000 tie ko mapaka songo etikali ba 50,000 so ka azui yango 1 million de mitu ya ba congolais akometsa ba chantier te o lo ba saki provision mbongo totika distraction mboko eza bien te nous devons finir avec bato FCC bakota na ba loge ba wumela yango bazoko envoûter Congo bazoko envoûter Kinshasa surtout Kinshasa envoûter okondima te ndeko mikolo obimi na balabala zala na mungwa na poche zala na mungwa olingo bima na lupango no obwaki na mungwa po niveau envoûtement za na mboka oyo puis bato bazo souffrir lipa oyo ya kolia c'est tout un problème crédit kutu koloba te mais bato balo bakaka ça ira kaka na même système les mêmes causes produisent le même effet baza les foufou de même mbadi kasongo ngobila oh banani ngobila yepa yena mamo matanga o asala basal na ye ndenge kimbuta sala ka ba morgue kimbuta yepe lelo ninga sala basal azoka par na ye donc Congo tokoma bilanga na bango baye basali bazu ba par bakei lobi mususu ya sala mamo matanga etikali déjà bongo bando lekambala mort là c'est tout à fait normal les a obison tout au CPD nango wana moi je suis d'accord tolingi pe makambo ya ba église bacha ordre bande comme ça basenge ba bien avant ba fongola ba église il faut bato balakisa ba mikanda na bango pa mateleki l'état azana mobeko oya komike église faut ezala na écart ya 100 mètres mobeko wana ezana no respecter te pona ni mutu moko alali ala muyi kaka nzamba lobele ngai mususu ala muki nzamba tindi ngai mususu awe église l'église ekanga me pe ba pesa na mbote te OK Jésus ngo ba hote azande bolingo Jésus se résima kana eloko moko bolingo siko awe église kuna église boyoka na ati bacha ordre biso to senga na chef de l'état acha ordre na ba église avaye zonga poso ki azongisa ndenga azongisi ba terrasse to moni su ndenge mabe mati tambola na buto mona ndenge kibondumbe mati ti na misu ya batu nyonso nzamba otuna nde chef de l'état atuna eta bina pesa ki au Congo toute autorité vient de dire na pesa ki au Congo osalaki nango nini chef de l'état a une mission précise à remettre ordre na Congo là je dis ça tout haut ezali mission na nzamba tindele pour akotisa Congo na royaume de Dieu et puis avant la roi Fachi akovanda roi soko boy boluka ma mususu me ngana zo ebisa kaka ke sala ndengele na bato wana bango ngana ko belela na sai musana nga les archives sont là soki bayoki babengi malamu soki pe babengi pete malamu kaka Congo pe ko telema te biso pe to vandi kaka mwana mboka tokomi na mwa suka ya masolo na biso pona moko ya lelo yo memelaki baimboka nini message na yo ya lelo oh merci beaucoup madame nangina deuxième mito bandeko soki ya pomso so ande bakino basolaka mo ba terme peut-être toucher batu mususu un peu sensible to loba parce que to vandi na Kinshasa tozoye ba passion yo bandeko ba ko mona ka chaque jour chef de l'état na yena ndoto na yo oza ko s'inquiéter nango que batu moko be ba bloquer Congo religion moko boy ba soi-disant ba religion moko ya Nzambe bloquer Congo ngana za na porte ya sortie ya crise religieuse oyo
toa na crise religieuse, toa na crise politique te, toa na crise religieuse, crise ya molimo. Molimo nini ya Nzambe? Molimo mosantu ya Nzambe. Nzambe na Congo arenie nanu tende Christ oza nango mona catholique alongwa wakiawa, kimbangista alongwa wakiawa, o papa lobaki batu ba kuta poto nde bakwa ko bongisa Congo. Awa pe na poto kuna bache mobeko ke avobi makongo européen nyonso akotika Europe te. Sikoyo Fachi paza na ba entourage na ye cabinet za batu ba utaki na poto, ba résultat za nini? Entre parenthèses, matoye ko lobaki mokonza mboka période oyo zala vraiment na kokeba makasi parce que ba menacer même na nourriture ya kolia biloko na yo ya kolia, il faut veiller nango makasi, kotambola na yo il faut veiller nango makasi. Puis bato yo yebi ke bazo kosala ba complot pour na Congo, il faut ko dénoncer. Mokonza mboka zongela culture na yo ya kala, oleki na TV olobi na lingala, olobi na chiluba na Swahili, ba Congolais nyonso tu ba yoki ba koko na ona mabele ba pesa yo pouvoir. Soko zoko loba to soko bomba ka makambu moyeba bundela yo ezate kanise loko moko jour okweyaka ya prestation serment niveau peuple na yo basambela ka pona yo, et puis nzamba yo kaka libondeli wana, et puis peuple wana baza prêt ya ko soutenir yo, bazo ko sambela chaque jour. Ce n'est pas ba o baza entouré na yo wana o ba question religieuse ne ba ko sambela pona yo te, peuple aza ko nyoka mananda unda ko sambela pona chef de l'état. Zala prudent poto o glisser na tunnel to nzamba la kisi o glisser na tunnel moko makasi, okei mais o résister, mais to yeko lobango bien avant ko kweya te nzete na yo yango yo, nzete na yo na yebisaki yo la fois passée, chef de l'état nzete na yo yango yo, troisième pied na yo faut pesa yo makasi. Eza ba kitawaliste batu ba bundaki na gouvernement belge na religion catholique avant 1960 po ba benga na bango bazonga to vandisa Nzambe ya solo na Congo. Na kusenga na ba Congolais nyonso to balandi ngai to sambela pona mokonzi mboka na biso, en tout cas programme moko ezalaki awa, il faut ko sambela makasi pona chef de l'état. Oko sambela ndenge nini? Nazo pesa point ya liboso pona ba mama nyonso tu oyo olingo sambela pona mokonzi mboka, ba mama Fachivite, ba association nyonso tu ya ba mama olingo sambela pona chef de l'état. 1 olati kitambala na ona mutu très bien. 2 soko za na période na ya ba mama otolobaka règle ko sambela te. Soki outi ko sangana na mama, c'est-à-dire outi ko passer rapport sexuel na papa ko sambela te. Sambela oza normal. Oko sambela na 18h. Oko sambela na 21h. Oko sambela na 0h. Oko sambela na 3h. Oko sambela na 6h. Oko sambela na 12h. Otali esika moyi ebimaka, c'est-à-dire na este. Esika otali na ndaku na yo obimi na tongo, otali esika moyi ebimaka na este. Na kati ya ndaku soko lingo sambela, otali na este obandi ko sambela. Nzambe abatela chef de l'état, apesa ye mayele, a protéger na bitumba nyonso tu ya molili. Sujet ya prière yango wana. Otali na este esika moyi ebimaka. Ko sambela ya ko ganga te, bagangela ka Nzambe te, sambela na limemia, oza ko supplier, tobi ko bondela, ozo ko bondela Nzambe abate la chef de l'état na yo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Wana eza pona ba mama, pona ba papa, tozaka na air wana moko. Mais papa soko uti ko mela masanga, ko sambela te. Soki po uti ko sangana na mama, ko sambela te. Soki po za na kanda ner na yo eza posé te, ko sambela te. Tous à la attitude de prière pendant cette période pour Nzambe abattre la Félix à accomplir une mission naïe. On a un message on a yaki nango pour na ba Congolais nion surtout oyo balingaka fachi oyo peut-être bazu occasion ya kokutana na yete mais basambela rapona na yena musika surtout bande kona biso ya poto nde bozoko yeba importance to niveau Congo ezali bino nde bozana souci ba baza déjà envoûté makasi ba baza na Congo na Kinshasa baza envoûté, donc eza pasi mingi mais na sengi na Congolais surtout ala nzingai soki o raté ko sambela na 18h o sambeli na 21h na 0h na 3h na 6h na 12h heure moyi etelemi o sambeli Nzambe na yo na kuganga te na limemia mama soko za na règle ko sambela te soki o uti ko sangana na papa ko sambela te
kitambala na mutu olati propre koganga pete kogangela nzambe te. Porte céleste na biso eza est esika moyi ebimaka watch nde nzambe oyo akeli likolo na se yende toko senga na ye abatela Félix Antoine Tshisekedi. Mwana mboka mwa numéro ya téléphone o na baye o baza na posta na yo. Merci. Numéro ya téléphone nalingaki mako pesa te mais la fois passée bato belé ba tunaki na bozwa kaka. Mais kobenga ngai te pona na ba fitilité. Soit to bengo pesinga mbote to lobi ke nga na omemo pa chef de l'état to kutana to mema na ikafela esika porte wana na ne fongwa mate eza na ikafela. Fongola na yango bakimbangisa babimisa total. Numéro na ngeza 081 044 c'est-à-dire plus 243 81 044 0023 obengi ozwa Jean-Paul Katota Kirikou soki na touché yo olimbisi soki osepeli topesi nzambe merci mais totelema mpona mboka na biso ekende liboso puis merci na yo merci na Mike Luzoladio merci na équipe mobimba ya tindika na bandeko nyonso to balandi biso tozali na Congo tozokobunda mpona mboka na biso. Tondi botondi tokomi penza na suka masolo na biso na kolinga na pesa matondo mingi na baye o basala ka ete bilili ya boye ko mabakolo tindika television bango bato basala ka ete boyoka basango ya bien boyoka basango ya kitoko boye bandenge nini Kongo ko kende Rifin Kisombe Papi Kelinde bazalisi ya chaîne na pesa ka bango matondo mingi bango bato basala ka tindika pe tindika solo eloba mato eyoka mato ina bino na pesi matondo mingi na biyumbu yo azasi ma caméra tindika solo Mike Luzoladio na pesi sous matondo mingi na papa général Mayele maman Charlotte Ndenga na Jeannette Kashila Moïse Kazali na pesi bino matondo mingi tokutani mbala sima.